Na poto bayebi na bandi crio un danswana ya Moronda depuis 2013 na coach on a studio en 2014 mais la kamwe vient nga mopao azobinango la coste la monya azobinango mais ma elo on a sepelité fallait ka batika ngona kombo nango Moronda bango ba mo changer ngo ba kombo bon na monika ke balinga na bonga te na misiki ba basi ba bongi mais ce qu'on a compris Moronda nanga Moronda pas de sami bali pour ça sa basité vraiment Moronda peut sentir penaka au sentir penaka au kangi penaka ah na éviter vraiment moi si on ngobila Moronda faut que ne pas nga malembe penaka mais mon ba de vraiment pas tindi ko sentir penaka il n'a pas dans Moronda oh penaka oh sinka penaka oh fatia penaka ah bla mo ba la télé mi quoi on se tindi ka penaka ko mbato so kalenga na ebisio le 18 mars, notre soirée Panzani, collaboration avec CongoFrance.com. Ban à Lyon, ban à Chambéry, ban à Grenoble, ban à Saint-Etienne, ban à Paris, ban à Suisse. Boya et Belé, la soirée, méga soirée, Panzani. Le 18 mars, na salle à gauche de Luboya Ebele. Ici c'est Lyon. Kusabalo Samogador Modoga Baramboa, déjà au Yabumbo Naniel. Na Benibinga, tout le monde, le 18 mars, na salle Uli na Lyon. Ana balala nzala. Bokolala nzala mokolo wana soirée za Kaobe. Ouais, bana Lyon, bana Saint-Etienne, bana aux environs. Dans la bande la soirée, le 18 mars, dans à Lyon, lieu au Beba, avec un Naïmoko Mystère Siatou dans la pointe. Dans Rosalawana, on s'appelle tout à Lyon. Alors, ma date est aux Somo. Soirée, comme on a Panzani, et dans à Lyon le 18 mars. Tobanango 20h, Tina Tongo, de 20h jusqu'à lobby. Donc, on a ma solo à Kochibenge, suite fait. Nous allons à Lyon. Oui, il y a la salle élue. Pati Mengani, Bapanzani, vous permettre de lanzala mais boya na soirée. Tout bête la fara. Maman est Panzani. Les 18, chez Fabien Lumba, en vocation double S. Congo France, Panzanga Idi. Nous Mandela. Didi Pumba, CongoFrance.com. CongoFrance.com. CongoFrance.com, site ya Kolo Masolo à danger, Masolo Kitoko. CongoFrance.com. Ok, merci très cher téléspectateurs. Naebi vraiment Boza et Belé à Kolanda. Émission Nabiso na www.congofrance.com. Merci beaucoup à mon boss, monsieur Josué Didi Pumba. Pourquoi pas à notre manager, monsieur Junior Boukson Boukassa. On peut remercier aussi à Jean-Marc Kabunda 520 gigas. Pourquoi pas Apocalypse Bull, les millionnaires. Merci encore à Yawili Moucheni Babi Tozane déjà dans Ratabakina. Merci aussi à Maman Emiline Tembamotema. Oui, Yawili Tozane déjà dans Ratabakina. Yawili qui depuis samedi déjà passé. Ah non, il semaine. Et quoi d'amboka et Pierre que Sili Njale Sili. Ok, merci beaucoup Marga Katinga Nanos Nanga. Merci beaucoup Aya Willy Moucheni. Nous vivons maintenant l'époque des papis Messi depuis Lukampa. Pourquoi pas à Mandela Mugonda. Merci aussi à Diesol à London. À David Olito Motomoko. Bien mal Lolo Lori c'est la Congolia. Ma maman chérie que j'aime beaucoup. La grosse moulu de la presse congolaise. Nazanga Morodi Naza déjà. Na Kisinjora invité. Nanga Yozaneto Beta Beta Masolo. Quant à moi je dis bonjour Kisinjora. Bonjour Grosse Moulir, bonjour Nabatutu Bolanda Bisso. Bonjour Batutu Balingara Vienjora Moronda. Partout au monde, Naza aimé partout. Batutu Balingara, leader sans Kissi, leader sans Gua, leader Mora Sambela Ramakasi, leader Moko Aboma Muntute, leader Mora Zaramutema Mabete Moyibite Lokosote. Donc respect à ma maman, bonne fête, à ma maman tout, partout Bazali au monde de Bazolanda. Tantine Christine vient à Moronda. Okay, merci beaucoup. Kisinjora toke non na bilan na yo ya na vie artistique il y a 2016. Bilan no il y a 2016 il est ndeni. En tout cas merci l'équipe très bien. Nous avons un problème depuis 2010 nous avons un album nous avons Bimate. Nous avons 5 ans nous avons producteur. Album est maintenant
le 30 juin 2016 à Paris, mingi na Europe. En tout cas, merci bato ba yembi yango. Première fois ba musicien na mokino ba yembate. Non ba bimate to teka disque ndengwana. Question bien grosse mouli. Bato tout na ngango te. Au bilan na yo. Il y a 2015 et le gars il est rien. Il y a 2014 ba tout na ngate. C'est au bilan il y a 2016 voilà. Au tuninga. C'est qu'il y a 2017 il y a 2018. Mais monsieur Bobi faut ça la grosse mouli. Ça linga bien hein question. Baliga retourne à Kisindara, on l'a bien dit, voilà, non. Faut pas nous amener. En tout cas, merci beaucoup, Nazan a plaisir. C'est la première fois dans Mokili. N'a pas été porte-parole. N'a sali banzemo ko banzembo. Bato basombi yango. En tout cas, merci na bato basomba yango. Merci na bato tu basomba yango chile lo vraiment. Merci beaucoup Kisinjora to Zelipe album Notro. Cette fois-ci, to Zelango, depuis to banda au Zelango et Robima, cette fois-ci, to Zelango et Robima pour quand? Album na Europe, c'est bien, et c'est en Afrique. En Afrique, c'est comme déjà. Et c'est comme déjà, et ceux qui m'ont arrêté à Mouké, c'est des gars qui sont belés pour l'agence. À Tinela qui n'a et carte belé, et 30 000, parce que tu as pas les albums sont bien, n'importe où, t'es comme des belles, t'es comme très bien. N'importe où, t'es d'abord, t'es comme tu as bien musique en Europe. Sur t'es déjà 35 000 exemplaires. Europe, Amérique, déjà c'est belle. Qu'est-ce qu'on a fait en Afrique quoi? Tu penses qu'on va prendre Afrique, Ponton, Lubumbashi, Angola, partout, Kampala, partout. Donc, il y a un qui n'a pas surpris. Qui s'injure au album ni ba pesa nga confiance ba sombango ba oza décider ba ntsema bieza kuna surtout nzembo na sobete lango c'était nzembo na salim to sala nzembo eleki nzembo na sala ba mama na tiki musique quoi na sala bon ba nzembo za bien na sala nzembo ya Saint Valentin ndeka mundibo asolo ba petina so mundibo Robinho ba bichana no boye eza lango normal mon kili tour à tour le lo yolobi ya moninga le lope mundibu pe abili si batu na bonne année ma peka ma polette et simbi ba mignon garçon ba gelor aleka nzamba chombo un beau garçon noir hein comme en Amérique gelor aleka vrai Joe mais quinois vous comprenez donc mundibu lobi tiana nu boye donc eza penza ke vient na blesse pour la ça qui se valate ça bien na boya ngote ba sepia nango. Ah mais azang sabe ba maloba mususu ko balobi tiana nu boye vieux Blaise. Mais Kisinjora yo saleli biso vraiment nzembo na biso ya ba mameza vraiment bien félicitations mais Koffi Olomide quoi d'accord amani pe asalela biso pe nzembo ba mama. Te akokate. Na ki ko faire ba nzembo mama mais ngeza kitoko makasi. Akokate ndeni po asalela biso nzembo ba mama bima déjà. Azo te azo bimisa ni bon. Azo bimisa déjà ni attaquant c'est bima depuis samedi. Ah bimi déjà. Alors ba nzembo ba mama. Acha mwana tere bato bayokana ya biso maloba toyembi ata mwana ya Nzambe Yesu babota ye na mama bako comprendre mwana maloba toyembi mponi nganga kisa senga ka mama pesa nga mère non maloba za kwana ebite mama linga kitenga na bela ala kisanga nzela ya classe amema kinga na mkongo na ye alinga kina bela na ngata ngana la nzalate surtout mo bato yemina kati kuna za makasi mama ala kisanga nzela ya classe ya na ebite Sofia yembi yango na ebite vraiment na ebite mama ala kisanga nzela ya classe na ebite nzembo na ngaso ke bi mère saso de ya nete na 2017 wana basalinga kanai wana seke na komana so banzembo te wana tiki na nga musique calamité na sala clip nango grand frère na nga Robi Vwemba supermarché Destiny Robi Vwemba na Villa Luton na supermarché na azo edenga azo pesa ngambongo na sala clip nango et puis Joséphine Mengi a Joking Leroy ya José azo pesa ngambongo na so ba maputa na lata bana basi tu bazo tsanga ba poa ba afima yambo ba pelenga ba sapatu ba Céline Musange ba maputa pour faire changer 8 fois non ça na pantalon te nzembo yo saeli moi ba maman do il faut respecter on na ba panne il faut la respecter en panne quoi il faut la respecter eza nzembo na tshemu tema na kati album yango wana eza pala nzembo yango mte texte album et puis naza sir na yango to e malobele ki makasi kuna quoi malobeza makasi na nzembo wana
Merci beaucoup Kisinjora. Question langezalaki cri na yo. Intérêt na yo pe na ngambo koto. Na ebité est-ce que cri wana effectivement izaya yoto izaya bango. Cri nangeza moronda. Voilà, tout à fait. Bana poto bayebi na bandi cri un das wana ya moronda depuis 2013 na coach on a studio en 2014. Mais la kamwe vient nga mopao azobinango. La coste na monya azobinango. Mais ma elo on a sepelité fallait kara batika ngona kombo nango moronda. Bango ba mo changer ngo ba kombo bon. Na monika ke balinga na bonga te na misiki ba basi ba bongi. Ngala selo na nga moronda da samibali. Toroye ba toko mona pa dans sango vedi ne vraiment yo moko kolo nzembe nongo binela moronda ngo voilà. Moronda vraiment telemi vraiment. Gelo kale kasola nanga yebi. Achicha, toi na terrain na Vodacom, ma ça soit terrain. Ba ki ba 16 ba na biso. Soit terrain toi na terrain na Vodacom, o tout le monde ba coopérer dans un autre ali ah. Mais na comprendre des sinanga la mo bina la kosa bina ngo mabe. Vina ngo po bina ngo mabe. Non, c'est peut-être na no pauvre na musique. Et ce premier album na nyuka pona sa cri nanga wana. Tellement on peut prendre ronda penon sentir pena que au sentir pena au kangi pena ah na habité vraiment. Mais ce qu'on a compris c'est mon ronda nanga mon ronda pas de sami bal. Pour ça la sabacité. Moi si on ngobila mon ronda faut que na ba nga malembe pena. Mais mon bal vraiment fa tindi go sentir pena que il n'a pas dans mon ronda. O pena o sika pena o pena o facia pena. Ah mon bal a télé mi quoi. On se tient du capena, on se battu au calenga na ebisio. Vous comprenez? Voilà. Vous comprenez? Voilà. Mais c'est quoi yo? Cri na ngai. Voilà. Et das nani? Cri na ngai. Voilà. Ba komi ko bina ngo. Po tanga kombo ngo moronda. Mais ba okokate ngamoko na sina kanga ngo mikili partout et ko kanga kichasa dasa mibali. Basala dasa basi sundama. Ya basi bakina baya mado ya basi mwana chika muke simekoli basi soko to telemi liboso di dasa mibali bazanga dasa basalani na kire dasa na ngai dasa mibali oka pana cheche boy mutaso mela na sheta na boati pana ba metro boy bana boretele magigaka okendeka oko prendre so ba yibi cri na ngai ba yibi de danse crité danse bon mais ba kokanga ite wana das na ngamoko ba tu basi ba yeba yango. Ok, merci beaucoup Kisinjora tozana ye encore tozo beta ne masolo mais Kisinjora moi nungu peto ke na moi nungu e tambola ki na héritier watana bena we ranson Igwe le roi de la forêt voilà. Parole ninga kete na ninga héritier to kotangela nga komo tenga na mtawera ngala saka na colère mo chilelo na ebisoko 5 ans na sale pas jibem piana na ki porte parole na musala na yebi na mutima malamu wera saka nango so na sala ngo na maison menye na baya potolo kwa sakara ero na mikanda kotanga na mapeto ate linga ke na onte azo mwana na ngamona baba tsena kesa na ye ngana bimisa mwana tanga classe mwana kati classe na linga ke richete siko se doro ye bananu bo welela ni na héritier azo mwana babia mwana nga ona obimisa wana za ko kimisa kombo grand frère na nga babia mwana MBC remix njema men mbala moka ka bangona bakakini mokonti basangani ote obogina njora te kene pe riche suka pe riche appelé jeep azole parler asalieni mwana pe fa kete papa faile te papa kofi nalinga kete ninga riche voilà, ok, merci beaucoup. Allez-y, comprends, vient jour à fâcher na ndenga mukete. Nalinga ba kombo wana te. Nalinga ba kombo te nalinga kete. Ngana mutawera. Na wera son ndo mninga la vandi boy de la forêt. Parce que na iso kan tamuninga ba na mona musique niveau na souffrir na ba mouvement yo yebi. Soki na zakana ngia mayana ba ya poto. Oh, ndebe na zo mukanda. Ngana bi bulo na musique ti. Ngana sali ba grand bulo na ndula. Na linga ke richete na linga kete. Et puis na bombe na ndule. To na ndula. Ok, merci beaucoup Kisinjora. Tozo continuer na robeta masolo. Siko Kisinjora ba journaliste. Oyo tokeno na ba journaliste o ba musicien ba komi ko kangisa ba journaliste. O journaliste afinga ki musicien boy. Net tout à l'heure to uté comme na collègue na biso Ken Piana Pitopale. Ken Piana Pitopale pe ba uté ko kangi a samedi contre Ferré. N'habitez moi makambo ano rolo bani par rapport à ça. Obi na musique to ko kangisa na rate. Na musique to ko kangisa te
faire landanga ba misena ba finga ba tuté ba chrétien ba tuté na musique eza normal to chrétien na eza normal eza normal to chrétien na biso na ngomona ndule sa polémique to vivre te leader tu batinda ba to ba chrétien ba ninga ko to finga na te to chrétien na ka et ala ngomona ndule so to chrétien te succès te ya na normal lelo kuma ya ko kangisa na ba ya ko kangisa na ka leader ni na tala poka ko poka na changer la mo sambela posto to na zalaka magabalo ti soto ke le baba TV place na uta te na changer la mo sambela na changer leader a bien zate ba leader de soto ba tinda ka batu le bango kene lo baboy finga boy chrétien côté la boy sala boy eza monde ndule to kangisa la te conseil ni ko pesa na ba musicien bazo kangisa ba journaliste conseil quand on pesa ba musicien bazo kangisa ba journaliste bango pe batika ko chrétien baninga parce que to kende bien poye pas chrétien so ba chrétien siliki ake kangisa mutu mwana ndule za ngo bongo fo ba chrétien et ça la moi bien ça chrétien bena et si matele tinga ki sinjora na lobi na vérité na linga na richete na linga richete na linga kote. Ok, merci beaucoup Kisinjora. Ba journaliste oyo ba komi mikolo système komi o ba journaliste oyo ba komi intel ba journaliste oyo ba komi intel donc journaliste a komi mutu ya musicien. O lo bani. Grosse moulir. Eza na sensité. Yango moni esili sa ba journaliste belé. Serana ba fena so ba joka kaka jibe mama oué raso akate. Eza bien te ba changer. Journaliste a côté mama mi c'était journaliste a mutu nyonso. Journaliste a mutu nyonso chroniqueur a mutu nyonso. OK la zambo coach lelo ba comme interdit. Next go tu vois raso na fâché mabe. Talaka raso so ko filmer été. So coach la zamba te ozo formation bien. OK c'est mon nene bongo. Ce que bino ba journaliste msana bino baby. Et baby ba respecter musana bango. Journaliste a mutu ya mutu te. Journaliste ko tu eko ba na ko tu te ko za mutu ya mutu boy donc va changer de quoi va changer. Merci beaucoup Kisinjora. To comme la biso vraiment ko chité pour to clan l'émission na biso na zo to mingité dans sa morondo na niveau yo bineli ba mi bali baza d'accord po ba mi bali pe quelque part baza ki desi. To zaki kana badas to ke na Yamado to ke na Chana Nuboye to ke to zo ke ndenga biso tu na basima. Donc so za na Tibelez te to ke ko to e pas faire Blaise alobi ba signon sur lokolo ozangi lokolo ba loka mais félicitations na yo ba na mi bali baza d'accord ba sepeli ba lobi ya Kisinjora asayeli biso dasa mibala morondo ya Kisinjora to rotema na biso toke na biso na ba remerciement mot de la fin nous promettre biso nini na album na yo oyo so bima bientôt tout à l'heure na kata kin awa et puis to rokabwana na danse mibali wana penza o pesi pe bana mibali chance ya danse wana pe ba ki ba déclarer ki pe trop babika basi babinisa biso na sima ya ki ça raisonner pe mibali pe il faut babina donc ça déjà ya receper la main mbote na masalanga Guy Basket de Paris Guy Basket de Panama quoi mobala mwindu sukali quoi en tout cas il y a chaque panier ya pembe na Suisse il y a na pembe na lela fort ya Frida Kanga Bacharme Frida Bacharme en tout cas Dalida Kitoko ya été pe bwengo frère chéri vient na été pe bwengo ya Bogar il y a na Bruxelles wana 10 jano il y a na le ve Gaulois 10 jano yo yebi na lela fort body kiro na Nashville motema Nicole Lukau body kiro motema Nicole Lukau libala kala. En tout cas, merci beaucoup vraiment na liata. OK, yaki sina kati yote mais to bande ko bengo pe moi trop. Yaki sazala ka nyoso na za église yaka pona ko kende ko renforcer pour album na yote zaki vraiment o bande ko sambela vraiment nzamba solo. Ngala sambela bana kala bana kola la sambela na catholique. Album na pe na pesonga na maboko nzamba. To bande be na za église na ba retraite na boy. Na za ko sala musique sans kisi. Na za presete musique na so friki kisele ki makasi. Ngana pesika album na ngana maboko nzambe nzamba pesa ngaba succès nzamba leki makamunyoso na zana tante na butuna la rakate na ke na ba cimetière na solo na batwana o boke na zandu place batu batambola ki boso mabelo na boyela ngai na na tako lia milimo batute nzamba pesa mutu nyonso nzamba za likolo ya nyonso album na ngai sala succès kana kombo nzambe musique na ngai za bien na za sala musique sans kisi leader sa gwa leader sana boma mutu na zuma kila ya mutu te na tseka ka nzambe na ngai liboso batu ba album na ngai na ebisu yo na za na monde musique na mona na tako baba histoire batu ate na tako lo bate
naza besoin nalaka nanga na poko pongi calme au nom du Père et du Fils na kangi mi suna les so na bosani na lali nanga les et combien faut là la condition au coach sur Barona rouge au beti onde balo sala o te na poko faut que ne morgue o na poko faut que ne cimetière kichuka ba cimetière mona passe na butu mboke zandu bosengi ba shege mabele batu batambola kina tawana te na sana tawana kuchute vraiment na attente musique sans kiss musique sans quoi nga nzambe liboso ekosimba allez yabodi kirona na civil netas yabodi kirona na civil netas ini I love you Robi voit ma super marché destiny yale monter mon coulou tout mon cravate ya pas qui est le bourgeois de confantry bob sabana poto ki sinjora zo na mouvement na zo na mouvement na bokasi ya espoir pauvre producteur bana poto na zo ka pona un mois bon mon vient pas mon abino na ça na besoin vraiment ya ba frère chéri ndela mona ki ba frère ma ba 24 ans bati Belgique qui sinjora autant en Belgique vraiment na so ka bon monanga Angel Mousswaili Makizembe pe aroyamba yo ne di selo alo benanga tanto di sema ma yambokani qui sinjora so ko ye poto na ba zulu to violer yo sele yo violer nga yo mokoti yo sengisa basulu balinganga na banuche balinganga makasi ifie na bango ya bogari ifie na bango nchora so na mufuma bako violenga ndeni basulu selo na so ya poto violenga yo moko soko za mobali longola nga kalesona ndima yo Paul baki sinjora nana ba audio ne art ebite ke ngala saka na registre so gelor ale ka salelanga masa na gelor aselanga akochelanga registre soko lobby etikali na sanango o kisinjora ozo ya poto po va bisinga toko violer longola toko pluriel nako violer longola ngande kaleso nandi mayo kaleso po longo selo na ebite ba grand prêtre kuta ba musicien danser ba linga njoto ba zo yango te na sala sel mwasi na na fila kichasa na lana mobali moko abocha ngai na lana demi bali na vite njoto moni oyo ba prêtre belé ba musicien ba grand prêtre ba linga ba no eloko nyeza na vie oyo elengi na zaka na vie ba so ngate bongo yo vraiment oboki ngunda na poto musicien boki ngunda selo musicien boki ngunda surtout côté na Château Rouge do beta yo Château Rouge pas mal lolo c'est la Congo ba diesel la Londres ba vie diesel ba vie go musique kapa sa teka ba CD ona selo loko lobi nga okomena senga na poto selo moninga na ko beto suko na Château Rouge na zo ya poto na zo pour un mois na c'est ça ba combattre na beta bandure na zo nga mi sebo ki ngunda na ebita soki fali ko ba ngunda na ebita petit de prix ki kuta zongi na ebita de prix ko ba ngunda brigade zongi bakabo se bazonga héritier bazonga ata linga kete mazongi Ok, merci beaucoup. Allez-y comprendre vraiment tout ça qui Sinjora. Merci encore à Mouna artiste et Métis Noir devant la caméra. Merci aussi à Ken Piana Pito pas les Margot Bakanga qui est Tozana Egara to bossé na Moussala. Merci aussi à Jeffer Mikwete. Piana Ebo Samba. Voilà. Omoni Ken muto Ken salaka. Ken azobata. Ken muto ne salaka. Ken a Ken a prison à une Kofi normal. Pecha saki morer, il y a vieux, il y a normal à 5 peu pardon. Aki na parquet ba combo ferré. O ferré c'est quoi mindele? Kena sambia longi. O ferra fundi, o ferré nani. Kuma mindele griffe moko boy la mamo eteka na France. Ferré la ma griffe. Keni piana gagner bango ngala saki na parquet. Grand frère na ba kanga ki kutake prison. Nathalie Keni boy Kena zo samba. Kena zama ila leba na combo ka ferré. Ferré za griffe aloka ba yoji. Faut que ça mutuna combo non vraiment nga question la zaraboye même nga ofundi kisinjora nga ite nga combo nga bonda la kunguniko Christine okumika kisinjora nga ite nga mkandela nga passeport na kache lettre non la salon et papa nga okombo ngati nga combo nga Christine Keni piana ale bango abi fereza griffe moko ezalaka musicien portugais nga yebi kutu griffe ngo ezalaka na poto baluka mikanda ngo kombo mise ferre na Congo kombo wana na mikanda ezate Keni
Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup. Nous sommes vraiment à la fin de notre émission. Merci beaucoup à mon boss, M. José Didi Dipumba. Pourquoi pas à notre manager, M. Junior Boukson Boukassa. On peut remercier aussi à Yawili Moucheni, Kodamboko, Tozane déjà na Katakinawa. Merci beaucoup à Jean-Marc Kabunda 520 gigas. Merci beaucoup. Nabosa Moutoumoko. Awaro Inanga Pam. Tana boss moko zo ede biso na bino ebiete okisangote Riki Kabambi. Okisanga Riki Kabambi te. Bana ebika ya Willy Moucheni. Ya Willy Moucheni ça déjà likolo. Bon Willy Moucheni ozaka ye moko ya biso. Hein? Viens Willy Moucheni na biso 2 fois par mois. Next na bona no bi ya Willy Salangani. Surprise le 31 samedi. Na vanda ka wena ndaku. Na mona ka trésor abengale ka Willy Moucheni. Trésor Moucheni. Trésor Moucheni. Njora. Nimeka nimeka trésor. Nini? Ote ya chindi. Bona ne yana fona fela boy $600 ngabi ya Willy umela. Merci beaucoup à David Oli Tomoko bien, pourquoi pas à Maman Miline Zemba Motema, il y a tous pépélé Mbetolo. Merci beaucoup à Malolo Loris et la Congoli à Babito vivant maintenant à l'époque des Papi Messi depuis Lukampa. Pourquoi pas à Mandela Mugonda Babiba na Lukampa, allez-y qu'on peut manquer la grosse moulou na Zobela. Nada superfusion mais na yera Rosala Moussala pour Moussala nanga boss nanga José Didi Dipumba ou mais la s'abonner toujours sur Congo France www.congofrance.com. Merci beaucoup aux ala jamais déçu. Merci encore à Mouna artiste, mais tu dois présent à caméraman. Nous sommes vraiment à la fin de notre émission. Quant à moi déjà je dis merci, au revoir et bye bye. Mais y'a qui si nga linga tato kabouano à mon rondo. On est dans Ginzala. Ok, merci beaucoup, au revoir, bye bye, merci, au revoir. Congo France. France.com. Site ya Kono Masolo ya danger, Masolo ya kitoko. CongoFrance.com.